esengo penza mingi ya kozala lisusu liboso na bino na poko ya lelo na likambo etali bansango na biso bobo mesano na programme ya Congo France Télévision tofongola édition ya mokolo lelo pona kolakisa bino likambo etali kimia na mboka Congo nde memaki bongo ministre provincial ya intérieur et sécurité Henri Mutandala ayambaki lisusu ba membre ya commission sécuritaire des droits de l'homme ya assemblée provinciale ya Okatanga pona basolola na likambo etali sécurité na province ya Okatanga ezalaki mokolo ya jeudi 11 mai 2023 tozoba détail. Mituna ebele oyo etali sécurité na mboka Congo kasi awa tozali na ville ya Lubumbashi na Okatanga mituna ya sécurité wana bosimba ete ezalaki na centre tope na tina na bokutani ya ministre provincial ya intérieur pe sécurité na ba membre ya commission sécurité pe droit de l'homme ya assemblée provinciale ya Okatanga mokolo ya jeudi 11 mai 2023 na midi. Balobelaki kaka likambo etali sécurité na province ya Okatanga. Lisusu ba stratégie pe ba mécanisme oyo déjà batie na misala epai ya ministère provincial ya intérieur pe sécurité. Pona kosukisa makambo ya mabelo kola koboma koyiba pe banlèvement oyo ekomi makasi na province na bango. Qui vient de surgir ici à Tel, mais il s'est de signaler aussi qu'il y a une criminalité, une cybercriminalité dans les réseaux qui essaie aussi d'amplifier et c'est qui cause la psychose. Alors nous demanderons que la société civile qui nous écoute puisse aussi faire sa mission régalienne, celle d'éveiller la conscience de la population, de l'éduquer et de l'orienter. Et aux partis politiques de faire la bonne idéologie à nos jeunes, de les conduire vers les actions de développement et d'éviter la lassitude qui fait que, comme on dit toujours, un cœur inoccupé est habité par les diables. Boyeba ete na likambo yango ministre provincial ya intérieur pe sécurité Eric Mutandala azali kozwa mongonga ya kovanda na birote kasi ya kokota terrain pona kolongola ba difficulté oyo nyonso population ezali kokutana na yango. Bosimba lisusu ete magistrat Francis Kilonda Kaboye apesaki bongo penza makanisi na ye na likambo oyo etali inondation elekaki kuna na Sud Kivu ndenge bayimboka ebele babongisaki bomoi na bango toloba plus de 400 kasi ye akangaki monokote alobelaki koma gouvernement ezwaki bongo en charge ba mort wana na kati ya Sud Kivu. Tolanda na micro ya Dorcas Pianza na Christian Loleka. C'est une catastrophe naturelle. Hein. C'est vrai, c'est une calamité. C'est un risque qui n'est pas prévu, qui arrive lorsqu'on s'y attend le moins. Cette catastrophe nous fait tous très mal parce que nous avons perdu des membres de famille, des frères, des sœurs. Nous avons perdu des compatriotes. Nous souffrons, certes nous sommes à Kinshasa, mais nous souffrons ensemble avec toutes ces familles. J'aimerais ne fût-ce que garder quelques moments de silence pour penser à tous ces cas, tous ces morts. Plus de 400, c'est énorme. On a les larmes aux yeux lorsque on parle de cette catastrophe. Vraiment, on ne peut penser que désolation, douleur, tristesse. Et quand on voit, on pense aux pertes de vies humaines. Les cercueils sont arrivés en retard. Mais vous ne ressortez pas l'aspect que le gouvernement a pris en charge plus de 200 familles. C'est vrai que ça fait mal
vous savez, les cercueils doivent... Il y a un problème de coordination. Comme je l'ai dit dans ma première question, c'est des imprévus. Alors, le temps que le gouvernement, c'est mon avis, ça n'engage que moi, le temps que le gouvernement devait se préparer pour faire acheminer tous ces cercueils, entre-temps, les corps sont là. Il y en a qui vont commencer à se décomposer. Ça va faire mal que les familles puissent voir leurs membres de famille se décomposer. Donc je pense que ça a été fait pour préserver la santé de ceux qui sont restés, les vivants, et éviter les épidémies. Et lorsque les cercueils sont arrivés, on a pu prendre en charge les corps qui restaient. Et c'est plus de 200 familles qui ont eu chacune 2 millions de francs congolais. Donc je pense que le gouvernement a quand même pu prendre des dispositions. Et aujourd'hui, cette situation s'est régularisée. Et la prise en charge a repris son courant normal. Tokotikala kaka na politique pona koyebisa bino ke ba opposant ya régime en place, régime Tshisekedi bazwaki bongo mokano ya kotambola to pe ko marché la ville province ya Kinshasa mokolo ya le 13 mai 2023 kasi autorité urbaine bango penza basanganaki pona koyebisa bango ke bakoki ko marché na mokolo wana te bapusaki bango na mokolo ya le 18 mai 2023 bango pe basepelaki te ba opposant na ngambo na bango balingaki to pe bazwi likanisi bango nyonso batambola bongo mokolo ya le 20 mai 2023 kaka a na ville province ya Kinshasa tozwa ba détails. Atako réunion oyo esalemaki mokolo ya jeudi 11 mai 2023 na ba autorité urbaine pe la polusu oyo elobamaki likambo etali marche ya ba opposant mokolo ya samedi 13 mai 2023 basengaki na ba opposant bameka kotia yango na date ya le 18 mai 2023 pona raison sécuritaire ya mboka kasi bayokanaki mwa malamu na ngambo nyonso na nsima ba opposant congolais bayaki lisusu ko changer to pe ko balusa makanisi na bango pona bakanisi message moko ya tweet ya 2017 tango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azalaki na uno opposant tango azalaki kosenga na population congolaise ba respecter décision ya bakonzi ya urbaine te wana elobi bango moko ba opposant. À la suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition représentés essentiellement par Ensemble pour la République, ECD, Envol et LGD, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023 et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. Kasi bandeko opposant balobi ete lobi le 13 mai 2023 mboka ezali ko risquer komona scène oyo nanu emonate banda avenema ya régime en place nangambo ya batamboli pe la pulusu kaka bango moko pe ba opposant totangi Moïse Katumbi Matata Ponyo Martin Fayulu pe Delice Sanga bazalaki lisusu liboso ya bapandisango to pe na conférence de presse mokolo ya vendredi 12 mai 2023 kaka pona report ya marche ya le 13 mai 2023 oyo ezalaki pona kolite contre la vie chère ya mboka insécurité pe maponami libre démocratique transparence pe na délai constitutionnel bosimba ete marche ekozala mokolo ya le 20 mai 2023 lolenge bango moko ba opposant ba décide.
tokosikisa penza édition ya lelo pona koyesa bino ete mikolo elekaki tolakisaki bino lolenge population ya commune ya Bandalungwa pe Kitambo bazali konyokwama na likambo etali pont makelele ndenge ebebaki ebandaki lisusu ko créer ba insécurité na yango bazwaki mokolo ya jeudi 11 mai 2023 visite ya président ya assemblée provinciale Godin Poyi pena vice bourgmestre ya commune ya Bandalungwa bakikota la situation wana pe bana ya commune nyoso mibale totangi Kitambo pe Bandalungwa batondisamaki na esengo na micro ya Congo France Télévision. Lolenge bozali komona na bilili ndenge tolakisaki bino mikoleleki situation ya pont makelele oyo ekaboli ba commune oyo mibale totangi commune ya Bandalungwa pe commune ya Kitambo. Situation yango ekomaki penza kosunga population ya ba commune oyo te mbula ebeta te il faut ofuta 500 francs ba memayo na mokongo avant okata na ngambo ya baninga pe lisusu ekomaki ko créer ba insécurité ebele kasi population ya ba commune oyo mibale batondisamaki penza na esengo mokolo ya jeudi 11 mai 2023 komona président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Godin Poyi pe bourgmestre Lobo Kasongo Graciel oyo akambaka bongo commune ya Bandalungwa ndenge bakitaki sur terrain pona kota la situation ya pont oyo pe balukela bango ba solution. C'est moi ça vraiment parce que vous allez célébrer. Les défis sont très majeurs. Par conséquent, c'est ça inouï. Je pense que vous êtes sur terrain depuis le matin. Vous allez ronde. Lobby sous Tozalawa. Après lobby Tozalawa jusqu'à ce que vous retrouvez solution. Mais le problème, la source n'a pas de part et d'autre. L'État a une part naïe. Et d'ailleurs, vous devez constater que l'État a une responsabilité naïe. On est là. Nous saluons aussi perspicacité la présence du président de l'Assemblée provinciale, qui est élu aussi de Bandalungwa. Il faut que beaucoup dans Moussala, commune de Bandaki. Mais aussi, la population peut la rassurer. En ma qualité de bourgmestre à Bandalungwa, la population peut être abandonnée. Parce que, à part aux bourgmestres à Bandalungwa, je suis la loi, puis il y a pour Minoy. Et mission Tozanango, Fachi Beto Pesaibiso, il a dit clair, l'instruction a bureau moutier, terrain belé. Donc, dans la ligne droite, il y a strict rigueur, il y a respect. Il y a Omokunja Lobaki, Fachibeto, tous dans la terrain. Tous dans la bourgmestre, il y a bureau. Et Mokonzi à ville, Jantinimba. Tokosenga kaka na bakonzi ya mboka bayeba kobwaka miso na bisika nyonso oyezwa miba Congolais po ete bayeba esika mbeba ezali pona kobongisa mingi na ba bourgmestre na ba commune oyo batia bango balanda penza ndakisa ya bourgmestre oyo. Ndenge kaka tolobaki penza tokomi na suka ya basango na biso ya pokwa lelo oyo epesavaki epai ya Benite Diabanza na édition ya Julia Mujinga na équipe technique mobimba ya Congo France Télévision botikala malamu.